avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues des grands qui quittez les groupes armés, je vais le dire. Allez, bienvenue mesdames et messieurs, bienvenue, bienvenue. Le long à la bic rouge. Hein? Bagomine, bic rouge, bic rouge. Bic rouge. Le long à la bic rouge. Ah là là. Ah, le 8 janvier. Le 8 janvier. Le 8 janvier. 8 janvier 1996. 8 janvier 2024. 28 ans jour pour jour. Plus de 300 personnes bakufana tipka masolona député, il y a les nominations, il y a un nouveau commandant, il y a région militaire dans Nord Kivu, Ituri, na Équateur. Dans ces numéros de l'émission, l'ensemble pour la République a besoin de dénoncer l'encerclement. Il y a résidence, il y a Moïse Katumbi Tchapo et Jacques Kiaboula Kato précise de l'opinion. Masolona député, ah bon, le procureur général Simel Magamamibi 82, vous avez autorisé Yakobima. Oh Excellence, Monsieur le ministre, oh Excellence, Monsieur le gouverneur, honorables députés et sénateurs, Vanda Namboka. Masolona député, Bande Konangai, Tozobeta Masolo, na dossier à cour constitutionnelle et Babandi, c'est lundi examen à requête en annulation, il y a élection présidentielle introduite par Théodore Ngoyi, Kwamutu Bamilicien Mobondo, Bazali s'émet encore terreur. Je pense que le moment est venu d'agir et d'agir vite. Ce sont les jeunes dynamiques, il y a dynamique debout, il y a Kaninchin, Bakomeli, président Yasseni Balobi, Bosani Bamibi Mususu Kotoyo. C'est dans ces numéros de l'émission. Masolona de Pité, Masolona de Pité, Masolona de Pité. Voilà, Bande Konanga na lingito solola. Mikolo yo malobananga ezamuke, image eza ebele. Nazo préféra que faire vivre bino ba makambu et belé. Mais aussi que motiver la décision ya Denis Kadima, président de la CENI. À part les agités des politiciens, la population a salué la mesure. Quelle est la voie? La voie, c'est la justice. Oh, bah, Toubayebi, il faut qu'on ait la justice. Si la cour constitutionnelle balobi, bisona nous batindeli makambute tant que na nous ba publier te boya awate. Bande konanga, de place nazo koma nazo banda na makamususu. Nazo banda na makamususu. Le loto za le 8 janvier 2024. Et ça li 28 ans depuis que bande ko bakufa na crash ya tipka na ndolo. Ya peine atali sa kibino que nous oublions tout. Et nous effaçons tout. Batouana bakufaka, avion bimaka, et ye koti na kati ya batu. À un moment donné, batu bazala quitté. Na minito, batonga banda kumabe, batu bavanda kuna mabe, on a tout oublié. Alors que, place wana le danger des mers. Lokola batu bayoka kate bayoka kana retard. Est-ce que batu bazo kota na cité du fleuve? Bitonga tonga na Kishasa. Bitonga tonga. Appartement na cité du fleuve, bakomi kote kango $20 000 appartement. Ceux qui ont 20 000 kende ko somba, okobanda kokota na ndako na boîte. C'est compliqué. Badata bo etango tozali ko commémorer yango to tunaka, qu'est-ce que nous avons fait par la suite? Mais les gens ont une difficulté de revenir, ya ko solo la ba makambu. Yakota, là, qu'est-ce qui nous arrive, ainsi de suite. Tozo kende na makambu, yaba mobondo. Bande konanga na yamba na plateau oyo et tondaka. Je ne sais pas si la régie va nous rappeler ça. Bien que régie, na komi ko pesa bango musala retard, bazo kende mangu mangu bino pe ozozo waka musala en retard. Nde abani ko relater ndenge lekaki, tala mutapesa ki ordre sa songolo, nde a partir na ye. Est-ce que mais bato nyonso na yebi bango atangeli nga bakombo na bango nde tango sa majesté yaki na pesi bakombo ya bato wana nde akendeki parmi bato nyonso na pesa bakombo akanga pe bango moko azana ndolo ba mususu bazana
na nini na bato ba pesaka ordre donc bakanga bango c'est ça bon bato ba pesa ordre bakanga bango na ba o ba participaki biso na commission oyo on n'a pas besoin de faux ou vrai. Le problème de faux et vrai ça nous regarde pas. Waneza makambo ya l'état, waneza makambo ya ministère intérieur, waneza makambo ya ba famille na bango. Nous notre besoin na kati ya commission oyo ezali nani oyo akotia un pierre pour na paix ezonga na kati ya plateau de bateke. Toyamba ba mobondo awo. Tomona ke makambo wane sili bayana mini Congo awo. Qui continue à tuer na kwa mutu. Banani bazoboma bazo incendier. Mukolo moko akokangama. Et je sens la complicité na makambo ezo salem. Ce qui l'état cause à disposition te et cause à la tard. On nous a amené même nganga. Oyo asala kubidi ya ba mobondo awa. Bayela biso ba président, ba généraux ya mobondo na yamba bango awa. Mais qui continue à tuer? Est-ce que za bango bazonga to za ba mususu? Et quelle est leur revendication? Voyez à quel niveau les politiciens bazali ko manipuler opinion. Yango boko mona bandeko. Nazo ebisaka bino. La sanction de Kadima. Et talisi batu ke bele bazo mi benga batu a Fati beton Fati bazana vision na yete. Parce que ceux qui bele bazaka na vision na ye, même le ministre ne serait pas sanctionné. Même le gouverneur ne serait pas sanctionné. La sanction de Kadimezo talisa batuke et bele bako bele laka kombo ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bazana yete. Bande konangai. Na lingi batie la bino okomona tata moko afani na machine lokola ordinateur na yemoko ako chaka bulletin ako chaka mupanzi ako chaka bulletin ako chaka nani apesio waneza vote toza nini patie la biso nanu loko wana. Monsieur Moussa, vous venez d'être. Et vous venez de vous sanité. Moi ici, tout côté sous l'eau. Et maintenant, on a beaucoup de gens qui impriment avec ça. Le revers, comment on vote? Boye bisangai. Makambo aboy. Makambo aboy vraiment bokondima. Totika kaka. Mususu mama wana bakangie yepe azo voter pour na candidat numéro 3. O barikwa kunibeba ainsi de suite. O kwa banani. Boyoka bazolo bana Swahili me bokoyoka. Acha mama kutosha. tosha Au nom de Katumbi et ses députés, il y a des bulletins saisis. Voilà. Bioebi déjà voté à mon centre avec la secrétaire. Mama ibi bulletin binatokea wapi? Mon carton inje bilitokea ku centre ingine je. Mie bakwa kunibeba nikaanza kufa secrétaire. OK. Banakuya siku ya dépouillement. Siku akontesa sama ya nani kukontesa mavo. Ale Acha. kuya yejo président, nejo secrétaire. Kisha tunakuya tunajiretrouver. Vote naisha. Vote naisha. Vote ikwisha pana. Tunaona paka mashini na bloqué. Ikaanza kufanya vile tutatumika kwa unaona mashine ya bloqué. Unaona technicien na pia ni nini yangu. Ni batterie na décharger. Moto na ya kwa moto.
kama nenda tena vile na kauya na kuya bantu babenye banaenda mbele kunani kumistari hapa na hapa tukunenda tena tukunenda mpaka vile tunaweka ndani hapa kufika magharibi hivi tunaanza tena kutumika kufika kwa ngao kunani bantu tunaenda na ile mashini tunaenda nayo banaanza kuingisha bantu batoto babenye bako na nani bantu kana hapa na hapa mashini tena nafanya nini najarete anakuya technicien anakuya inajarete ni problem ya nini ya bateri anabeba anatoka na bateri anafanya nini amen tunabakia tunekala ce problem yangu yoyo ninauliza hii bulletin inatokea ku centre ingine je haitoke ku centre ingine atoka pa ku centre yetu mais déjà voté ilitoka inchi disons unaona kile kinanifikisha mvile jana bakutonisha tutoshe ma resultat kwa shi bote dépasser na kufanya nini na ukalikile jua ma resultat fanya nini itoke batemwe banani batemwe babenye banachoka na shi benye depuis dimanche na leo tuyakuka mtaki ndo ataki tomorrow tunashikia vile tunasisa hapana tunaanza kutumika mwile afya kutumika shi bote projet munini mkutumika mule mkote mava ya bana mama directrice tunamwona nakuya anaingia na technicien moyo banafika bana nani pale ile sile banafika kule banapita kumbele anabeba pa carton ile uko na hii carton ndio mle bangeta mabinti yote ma materiel ya kuya donc hii carton ndio mko mama jo mimi natosha mimi namuona nakuya na fika na mwana beba makarton mulete bintu bile vinabakia na beba mabintu anatoisha sema tunabakia na kile kama tunabakia tukitumike vile vile tutatumika tutaweka mule mnani anabeba carton na nani pale mimi tumika kwa pakia ya nani ya kuyale sans kufungula pakia ya pili mimi de recevoir 3 paquets ndio kufanya 750 mimi nabeba pakia moja ya mjima ya shiko kupasuna mimi naacha pakia hii nyingine mimi kutosha mwenye bulletin 20 pale tunaona bantu mimi naongoza question yangu yoyi hii bulletin déjà voté ilikuwa iko na chunga mishi iko déjà voté ba député ba Moïse Katumbi na Moïse na Moïse na ba député bote ni ba ensemble déjà mo chaque fois dépouillement déjà hii bulletin binatoka nje ya centre mbana kwa bana mipachi ya je nani alikupa hii bulletin regardez-moi maintenant qui donne les sons à qui batu nyonso comme ça batu nyonso ndengwana on peut gagner la vie on peut gagner les élections sans tricher voilà pourquoi nazo sala kaboy pona ba capable papa tselanga na nzembo ya basonge wana nayoka biloko na matisa moi onction bongo to matalisusu bandeko na ngai soki omoni musonge ya muyibi il faut bosala ye aden basonge bazaka miyibi te il va lokuta bazaki koya koko sabino na kabinda wa oh moi je suis comme ça avec les chefs moi je suis comme oza comme ça na chef Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo place azali boyebi pona nini akanga ki téléphone kende na o yaba yamba yo to ndima yo kende kuna ba yamba yo bikanga kanga photo yango toko senga vous qui êtes avec le chef de l'État il faut savoir qui demande la photo pour quelle fin
bikanga kanga ba photo ba miyibi walinga ba photo ao kotia yango na ba statut na ba profit miyibi vous êtes des voleurs papa boza ba miyibi ba jani akani nchini ba komi walobi monsieur le président de la CENI obosani miyibi mususu ao ba kokende na bango moko on va publier selon ce que j'ai appris ce mercredi. Mais monsieur le président, ekosenga olongola ba mususu oyo ba prévezoya. On ne doit pas accepter, il ne faut pas qu'il y ait 2 poids 2 mesures, monsieur le président. Pour cette fois-ci, ngai nazo saluer pour nani. Parce que cette fois-ci, au moins, ba vota ne ba kokende ko représenter peuple wana na assemblée nationale, na assemblée provinciale, na ba sénateur. Parce que ba tu oyo ba coopérant, ba yaka bango ba bimisaka ba sénateur à lokutati. Ka mbongo lokoso ya mbongo. Ba gouverneur ya miyibi kaka bango. Yango bomoni na tournée ya chef de l'état, bazo belela ka bango miyibi. Comme cela ne suffisait pas, lokola peut-être chef de l'état monaki lokola acharnement. Kadi makangi bango. Ba miyibi ao. Kadi makangi bango. Botikelanga makenele ya pamba. Donc biso wana to vanda, nous avons battu notre campagne. Boyoka ba incident, boyoka ba capable bazo kende, oyoka tabitumba. Bozo wele la nini. Ce qui os assure na base na yoko s'agiter te. Bato le koso ya modèle wa, les coopérants politiques. Et on doit vous laisser. Mais c'est le procureur, près la cour de cassation, yayo yango. Oyo sangona yoki, ce qui est à solo na saluer. Les fonctionnements des institutions complémentaristes. Apekisi, au moins bino 82 wana bazo bakisa ba mususu. Bino 82 oyo. Kolobananga teke de kweleza ngana salité. Bozo se justifier kende na justice. Ngana zakadim, ngana kadimate, tangu yo zaki na lokoso na yo, ngana zalaki na yo, tangu bino bozalaki kokopere, tselanga mutubo, tselanga, tout est parti de là la politisation de la CENI. Tselanga chef d'antenne, tselanga boy. Non, il faut être en bon terme avec le peuple à cause de leur confiance. À cause de leur confiance. Balobi le 82 milibi boko bimate, kende na frontière ba ukanga yo. Mukanda izakuna. Liste na bino. Pour cela quand c'est bois basonye wana lisusu. Makambo ngana zo comprendre te. Mwitamine ye kabambo kabambagande et puis na suka bazolo badanzembo bazolo il faut ko kene malembe ndewo balobi twende bike baya il faut na vie il faut ko kene malembe mwitamine ye il faut ko kene malembe le koso ebomisaka bato soki bato balingi ote kende ko vanda. Si tu as mal géré ton mandat, kende go vanda. Botika muyibi, monsieur le président de la CENI, ba miyibi mususu bazanan. Ajoutez-les avant la publication. Même ceux qui ont publié, tokolanda ba mususu tokolanda bango na cour constitutionnelle, na ba cours et tribunaux. Tokolanda bango ti ba kolongola bango. Cette fois-ci, il faut que les représentants qui ont été élus en réalité. Ba voter yo kamati ba soda soki 14 okomi kaka boyo kotambola na ba soda olingi muto akome pa na yote muyibi epai OK kuna jamais ozo parole pour défendre ce peuple là kako kosa o ngana sala ozo parole mu koloni o proposa loi nini pona kosalisa misala pour un parlementaire asalisa kayango à travers ba débat o esale magana parlement botika muyibi projet ya président yo ozo yango
Chile je le zayayo 100 jours le zayayo 145 terres muyibi ya modèle wa. Biso nous avons fait notre mandat avec fierté. Papa, mettez-moi la synthèse de notre prestation parlementaire. Merci, honorable président, honorable membre du bureau, estimés collègues. Parce que tant autres il y a une motion, et que Sungayo, honorable président, pour que vous se déplacez. Mais tu peux si parole au collègue. Yango nazolo ba. Sakula toka. Awa libanda, honorable président, ce qui obimi nzela ya kokende esate. Mbula oyo muke ebeti na Kinshasa, honorable président. Soki otali awa roboti na loketu ya robot moyen ya koleka ezate. Honorable président, soki omeki kokita na wileri pour que okende na ville kobanda avant comme food market ti okiti kuna moyen ya koleka ezate maiti na loketu mitu kezo lekate. Soki olongwe wana, honorable président, okei na 24 net yozo s'engager toujours vers la ville. Moyen exact, honorable président. Na boulevard du 30 juin, devant chancellerie des ordres nationaux, Maï et Tondi, Nandenga Kosakanate. Parce que, Tomoni, ya liboso batu balamuki, babandi ko buka. Ozala na mikanda, te bazo buka. Mais la solution exact, honorable président. Conséquence, même Gombe Zalaki ko inondé, pour le moment, Ezali ko inondé, honorable président. Parce que la manière dont Balabala et Zaliko inondé, ils ont prouvé Batubayebi kaka kobuka, mais bayebi ko tirer ba caniveau te. Même quand on tire les caniveaux, bako tirer ba caniveau batiki busotowana et kondisi lisusu nzela, honorable président. Na suka nango ezongi na katiwana. On dépense doublement les moyens de l'État. Les autres à la côté ya Pullman. Batongi ndaku presque na makadami. Afrika sabubu wana tile lo mutu kele kakali susute. Mais on se pose des questions sur les embouteillages que nous connaissons. La conséquence, il y a une ville abandonnée, une ville auto-évitée, batubazo salanini, et que biso ba élu. On se demande ce que nous pouvons faire exactement par rapport à nos compétences dans le gouvernement provincial. Tozali ko subir yango biso nyonso. Sonyezo sala, c'est quand on filme ici, on prend le palais du peuple, o biso tozo sangana ka mikolo nyonso. Nous en souffrons souvent et nous demandons votre intervention, honorable président, si une solution peut être trouvée pour la ville-province de Kinshasa. J'ai dit honorable président. Merci honorable président, honorable membre du bureau, estimés collègues. Je demande encore une fois de plus, honorable président, de m'exprimer en lingala, si vous le permettez. Ok, autorisé. Merci, honorable président. Ce qui n'a eu parole awa, c'est parce que n'a estimé qu'il y a des choses qu'il fallait quand même fixer. Il y a Liboso. Est-ce que le député a droit d'interpeller le mandataire Toté, Tozana? Est-ce que on va interpeller Azana droit à couper sa réponse Toté Azana? Est-ce que Tozana a problème il y a courant à Kinshasa pe na Congo Toté Tozana problème? Il ne faut pas tobima awaneti tozo jouer na chauve-souris. Bato liboso babimia au chef de l'État le kola uti konomé yé ainsi de suite. Bozo kateke bazo kanga batu na la police parce qu'on a falsifié. Ce n'est pas parce que Moutouba nommé n'est pas chef de l'État, n'est pas l'ongoli prérogative, il y a contrôle, il y a interpellation. Tout ça a problème, il y a insécurité, makasi à Kinshasa. Nazo tuna honorable président, otune langa, monsieur le DG. Na Kinshasa, combien il y a des départs uniques tout ça la kanango. Et puis, les bénéficiaires, il y a des départs uniques wana, et zabanani. Kobanda bachaki ye wana tilelo. A côté ko yebi sabiso combien de compteurs à placer? Ni ne sala kana Kinshasa que ceux qui matchent ezali bakokata courant na population nyonso batikeli batu moko boyi ni ne sala kayam. Honorable député et chers collègues, na lingina tuna lisusu na monsieur le DG de la SNEL. Ni ne sala ka que ceux qui bakati courant de l'estage ezali bazuma mbongo muke ba pesi muto SNEL courant ezonyi ni ne sala ka. Honorable député et chers collègues, na lingina tuna encore na DG.
Bajan Yasnel basala kamusala nini parce que la plupart des quartiers tozaka na ba petit moko boye baya ko dépanner azobenda vie au pesi to kobe de la yo ligne boye e uti boye ye boye Bajan Yasnel ezalaka basala kamusala nini na ba partenaire Yasnel ba congolais depuis que ye azawana asia futi ba tu boni tantôt ototika ye alikamunini atokoboma mutute tokolongola pe mutute. La conclusion viendra de notre collègue Boukas. Je vais vous démontrer quelques éléments. Ces documents, 60%, soit 26 millions, seront payés directement au compte recette SNEL. Toye Awa, les 26 millions payés, pour à confirmer, il y a Liboso Alobi seront payés Bakofuta. Nasewana a confirmé que Basi ba pesa ki bango. Si vous avez Bakofuta, to Basi ba futaki. Merci, honorable président. Honorable président, permettez-moi de parler en lingala parce que je suis à l'aise. En lingala, honorable président. Honorable président, honorable membre du bureau, estimés collègues. Boyebi, il y a peu, le président de l'Assemblée, Alobana Bisso Awa, chers collègues, quitter les groupes armés. Tout le monde a une petite blague, ma collègue Nabiso Misusu Baya comme menacé président Awa. Les lots commis, est-ce que Bozomo n'a que l'insistance Oyo elingi ko salema ya ke tolobaka eza vraiment une décision ya côté kakabande bisika bande ko mususu bazali ko dépendre. Combien basi bazwi motion d'information ya kolobela biso o balingi balobela kaka awa pour que tobi misaka ba makambo. Honorable député, chers collègues, vous allez constater que insistance il y a qu'à dévoiler pour que tous sur les réseaux sociaux, il y a un objectif d'affaiblissement de notre armée. Depuis un certain temps, ngai na mitunaka banani babomaka na est. Est-ce que zabangelo bakitaka babomi bazongi lola? Bao babomaka na est bazali kaka awa bisika tozali awa. Et comme vous savez, chers collègues, depuis des années, ezana batu baboma na simako boma baye kozwa ba fonction na Kinshasa. Et nous devons nous lever comme un seul homme pour n'accoter les Melabango. Aujourd'hui, chers collègues, Kolobake, tout débattre de la question sécuritaire, parce que Excellence venait de parler. Quelle est l'information que vous voulez ajouter au Bokoti Kolobate pendant que nous sommes avec vous? Il y a eu plusieurs choses qui vous ont été demandées. Il n'y a que celui qui a les informations si la question de l'Est a Yakopesa, Moutoya Kopesa Yangote. Par contre, tout le monde va dire honorable député, chers collègues, ça m'étonne quand ici, bon, quelqu'un a dit qu'il y avait l'opposition. Non, il n'y a pas d'opposition, il n'y a plus d'opposition dans cette salle. Pour preuve, Moutou Banomaki n'est pas chef de l'État par ordonnance présidentielle, a été plus défendu par cette fameuse opposition que par nous-mêmes, de la majorité, chers collègues. Voilà pourquoi, chers collègues, quand il s'agit de la question du peuple, on parle moins. Quand il s'agit des questions, intérêt, ils insistent. Je propose et je soutiens la motion, honorable président, honorable membre du bureau, estimés collègues. Honorable président, honorable membre du bureau, estimés collègues, je vais aborder la question numéro 6, le point 6, en rapport avec les contrôles parlementaires. Honorable président, nous a quand même un tout petit peu inquiet, dans le sens où Tolobaka Nyonso, mais des fois Tobo Sanaka, ce qui est plus prioritaire. Nakatia contrôle parlementaire, Uchi Kolobango, honorable président, ba collègue ba Uchi Koloba Awa, Seni ont posé problème, enrôlement, ba tout enrôlé, ba touté, mais honorable président, Tozana ba compatriote, ba moni a ta possibilité à comment la machine ou anate pour se faire enrôler. Honorable président, Nazo proposé que la priorité de cette session, que ça ne soit pas Kobenga Seni Aya Awa, honorable président, que ça soit une plénière qui sera consacrée à l'évaluation des accords que nous avons signés avec d'autres pays, tant sur le plan économique que sécuritaire, honorable président. C'est notre pays qui est en danger. Les élections, nous allons les organiser parce que le pays existe. Sans l'existence du pays,
les élections n'auront pas de sens. Totika kozalaka ba égoïste à réduire le Congo à Kinshasa. Je suis élu de Kinshasa, honorable président. Mais nganazo la late, parce que les accords qu'on a signés sur le plan militaire, toyebite, lelo nambo kanabiso, toyebite na nazana kati, na nazo kota, na nazo bima. Fonctionnement moko ezali ko affaiblir même d'effort notre armée est en train de fournir, honorable président. Ce qui tozui en priorité c'est l'aspect sécuritaire. Tokozwa kanine, même awa, na ouverture ya session, au PCBiso ba précision, même na Kinshasa awa na Maluku, batu bazakuna. À ce stade où nous sommes, c'est cette population-là, oyo tolingi tomona ke bango baza batu te, oyo tokenda élection, Yumbi ezalaka te, Beni ezalaka te, Butembo ezalaka te, c'est comme si on ignore totalement l'histoire de notre pays et ce qui s'est passé. Ici, il s'agit d'une guerre d'agression, honorable président. La situation sécuritaire, c'est la priorité des priorités. Si vous donnez trop d'importance aux élections, moi je donne trop d'importance à la situation de notre pays et de notre patrie. Je l'ai dit, honorable président. C'est ça un parlementaire, Molobéi, député. Et non, ba coopérant politique, à côté de la bureau ya batunios, à quel est la responsable, ba bureau ya assemblée, yewan, ba ministre nyoso yewan, un coopérant comme ça. Les lois comme ko bourré ba urne, et nous allons supporter tokoti kata. La loi prévoit les sanctions. Ce qui oyo des mesures procureur général près la cour de cassation à Zui. Ba kangela bango ba frontière ba landela bango. Et nous devons réviser la loi. Pas question de 5 mois. 5 ans. Oh, na muyibi na yo wana l'assemblée. Les éléments, nous avons toujours besoin des éléments. Yoza gouverneur. Oza na mbongo news. Oza na possibilité ya ko sepelisa peuple wana. Ok ko yiba ponani. Yoza ministre. Oza na toute possibilité ya ko défendre ya ko salisa misala. Ok ko boya kuna ponani. Bande konanga. Toza la taba tuti. Nous avons terminé le mandat. Caporal, stagiaire, il y a l'Assemblée nationale. Nous avons eu grade de Moussouste. Et bien, nous avons un administrateur, nous avons un PCA, nous avons un animal. Nous avons un cabo nenge nazali. Nous avons un cabo nenge nazali. Oyokanga kenazo kene. Bokei ko faire nommer batu na seni. Omani bino. Tozo zela. La seni doit nous donner la liste. Yaba oyo ba tinda ki ba machine à voter. Et pas batu. Toye baba politicien wana bazwa yango ndenge nini tozo mona ka des fois ba dépôt mibimba bino bokomi ba dépositaire ya machine à voter papa boza la kabatuti boni le koso boyo kende ko représenter batuna muyibi ya modèle wana on ne vous laissera pas bokola la te bokola la ta mukolo moko te ana linyina suki sémission bokola la ta mukolo moko te. Et vous devez apprendre à respecter le président de la CENI. Kadzima, ce n'est pas Nanga. Colonel Nanga, ce qui est général Nanga. Ozoka Sonité, ancien président d'une institution d'appui à la démocratie, au commis rebelle. Et bien, nous pouvons les kisakata ya kolandaka, ba kafurumweto, oyo bazo les kisaka message à Barwandais. Nakambo. On a habité. On a habité. On a d'autres qui s'émission. On a habité. Si vous avez des réclamations, qu'est-ce que la Cour constitutionnelle? Mi-colonion soyi bagakaka peuple. Coup d'état, putsch, mi-colonion so. Non. Et le mal, votre malheur. J'ai même appris quand je parle, il y a Pullman. Mutumoko zoloba. Ata ce que les à lobby, conseiller moko ya chef de l'État, yendem to akena kozwa mbongo. Donc yo conseiller chef de l'État musala na yo, ezaya ko kena kozwa mbongo na Pullman. Et loko na biso nyonso, bande kona yo banyo kwa makabazo futa mate, bazana sous-traitance, et loko mon côté, yozo akambongo ke yoza homme fort. Na régime oyo ba homme fort bazala kate. Ba régime fort, ba kenda prison. Ah wana régime ya Félix. Ce n'est pas quelqu'un qui fait ombrage au fonctionnement de la justice. Basi ba pesinga kombo na yo. Prochainement na kotanga yo awa na tala nini okosala. Tala batu misus. Et puis il a le courage de dire aux gens que on va arrêter les airs. Ngai oyo. Ngai tambo ngai. Oyebi ngate ya. Tuna batu ba yebisa yo.
Vous blaguez avec tout le monde comme ça. Et vous pensez que nous sommes sous Kabila où vous nous preniez comme ça? Je commence à défendre. Bande konanga bazana Pullman. Bande konanga image wana bozomona. Na kena butuko filmer yango. Tala batima yakala. Ndengezali. Etikala nengo wanekeko. Oyo. Entretien. Na katuan. Bazo sala entretien. Qu'est-ce qu'on fait na Pullman ya Malonga? On a combien de nos frères qui souffrent là-bas? Ba oyo parking boteka kitala. Yango wana na minda. Ndako ezo sila. Mais oyo bozola ki mongo ezo sila te. Ozolo ba je suis conseiller, je suis le tout puissant conseiller à chef de l'État. Na kotanga kombo na yo awa na mona nino gosa. Je défendrai le Congo, c'est mon travail, monsieur. Papa Tchelanga Nzembo a quitté la Nassis. Nenga bandaka tina ndenga kosukisa. Ah! Ingénieur de son. Teddy Massid. Tozo yemba pona honorable ya solo. Ya balukuta bazali. Votez! Votez! Eda yoko sonola. Eda yoko vote. Eliezer Ramboya. Fofana tegata la niño. Epenge. Sudema tegata la niño me. Osha palo dola ve. Oke di milambo nyosonga me. Isamba dombo. Ye wo wo wo. Ah, ana asilukunga. Enamboya Eliezer. Enamboya pesa moninga suri. Otetela lo jashira gombi wemba pesa moninga suri. Boko melo nelande. Na sisi wana JFM service ozana message nini? Merci ezanga JFM service. Nazo pesa suba client sur JFM service sous bonne année. Na ndenge ka to mesana kozana bino. Et j'espère message n'agezaka pour Namboula au 2024 que tous ensemble l'agence union sur les na Suisse toujours renouvelé na Genève partout na Suisse JFM service ba dépôt na ezoni légal na Allemagne na côté à Berlin JFM service ba clients ba dikuna bozonga la JFM service par rapport à bato bazaki ko sala pa na ngande basaki mo ba désordre bakene ko zobloka batunga na ebakité et puis na ndenge sort na on ba mo bazui de ba clients à Berlin bo benga ba numéro JFM service to ya kula to zobloka na bino même mape na kati ya Munich ba client nyons o ba yibazaka ba client ya JFM service na Munich collaborateur o to zaki na Munich to kaboy na ye vie pa ba liko débrouiller kaka ndeka izala kaka mais to senga ba o bazaka fidèle na biso babenga biso to ya ko zablo na million na Munich donc message na zaki na ngwana bamboka tout au JFM service ezalaka en tout cas en 2024 bo pesanga confiance musa na saison normal par rapport à moi ba makambo miki ezaki na 2023 ezaka ba qualité ya musala mais toujours bundaka ko bongisa alors moi ba pouvoir musupe na pesa ki na ba collaborateur mais en fait ba ronde ba tambo si pena musala ninge singalité alors 2024 ngamo ko JFM service nazali awa donc on voyager pensate pour na contrôler l'agence sur JFM service alors bon on a fait changement aux akats na musala na biso ba o ñu soka ba pesa nga confiance o pesa nga confiance na usala musala et puis bon c'est en 2024 o ba ba kwa mike to aussi sango merci zaki JFM service to komi chaque 2 semaines to ko zablo ko na biso comme d'habitude to recharger conteneur alors il y a un message na zaki na ngwana pona bato ya Munich bobenga JFM service bobenga sous numéro akala kunate bobenga numéro ya principal ya JFM service to ya ko zablo ko na bino bato à Berlin même chose ba ville on sous setikali ba Cologne ba Düsseldorf partout quand est au mesana awa JFM service ya na Suisse en tout cas na kati ya Genève JFM service a dépôt na e donc partout au azana côté à Genève soka bengi collaborateur na biso ya Suisse a vous expliquer non pas tout dépôt na kati ya Genève alors merci message na zaki na ngwana pour la client sur JFM service bande ko continuer à envoyer les preuves. Bon continuer comme le président ya Seni. Tous les milliers bibao baba tama qui sont qui n'engenine. Cette fois-ci, il faut que le vrai représentant va représenter le peuple. Je salue les capables. Aucun capable. À côté na bouzo bawanate. Je vis même quelqu'un dire que oh muntu mwako ya aser akenai ko pesa mbongo na kabalo. Yozo yeba Sophie Kakuti. Ozo yeba Sophie Kakuti. Papa tchana moi campagne ba mona comment cette femme là a été accueillie là-bas.
mu 2006 niliyenga masomo 3 na ile tuni kunasikia leo wanasema niko niliyenga masomo mnasomea ile masomo baliniyenga ndio afasi ya commerce ndio mko nalipa makuta na mimi niliyenga masomo Ngwena niliyenga masomo Kabalo niliyenga masomo kwa mwana sibebeka hata info nilifanya don niliyenga centre de santé kukashale na hapa nilikuya nilibaletea timus ya kuweka mu centre de santé na hapa nilikuya mama balinionyesha kama maternité niliyengaga partia maternité kwa kiloko kama nazala bego nashinda kuenea nibongeze malata juba yenge maternité nilibaletea 50 tonnes mumanda yangu niliyenga poya ya Lukula mumanda yangu niliyenga poya kwa mwano mumanda yangu nilimekea radio na hapa mimi narudia tena situmike na nirudisha tena radio yenu muende kufuata frequency mtaisikia na hapa mimi nakuya kila mwingine ile balinilomba malata nakuya nayo umu mlinilomba mule na miletea mule balinilomba pepe mingine 10 malata ya masomo na makanisa mimi nilikuwa ile malata yote kila mwingine batapata malata hapo na balinilomba tena mule kunani kukasinge nilikuwa na mule hapo mule wengine niko napeleka Kakuyu alors tuende kumenesha vitu ya kabaila hapana kwa kumenesha vitu ya bongo wengine walisha kuchoka ilifo wapatie retraite na pension tuache vijana tutumike munasikia vile bego nasema wanasema vile mtabalomaka pata letano kwa wananyushaka masauti siku ya vote wanasimamaka pembeni ya mabiro wananipatia 2000 francs ndio vile bego nachunga siku ya vote wanipatia 2000 francs tu mvote ufungule akili atisipatia 2000 francs yabo mukule ni manda yenu ile walitumikia bamfanyia kitu na muyo asema tuko na kitu na vote kama mnanyana mimi na postuler na numéro 5 provincial ou national il a peine à Chikabalo pour trouver le gouvernorat. C'est pourquoi il a postulé votre ville. Kabalo iko na banaume bakili, Kabalo iko na banamuke akili. Tuko na roho mbaya. Hatupendi kuangalia kwetu. Kabalo isha kutosha premier ministre. Kabalo itosha ba ministre. Kabalo itosha roho mbaya. Alors mpatie mama masauti. Muna roho yangu mkono wangu ikalanja kufunga. Mkono yangu ndekana na misikia. Munipatie masauti tutengeneze mgini yetu na kufanya binene kushika hapa. Basi hii malata vitu na niletea itu. Mimi nafanya miaka 10 situmiki. Sasa mtanipatia mandata atumika. Tafanya tena kupita vile nifahamu 2006. Kwa hiko mwafu hiko Katutu kama ongo oye talaba mususu na soki si mission alelo omani bino bokolala pongite Honorables députés et sénateurs, vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues du Grand Kivu, quittez les groupes armés, je vais le dire.